Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Daniela Mukoko. J'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien, Dieu fait grâce. La famille, bon niveau ça bien. Bon kali solo a passé. Bon ebi awa to kabula kaba histoire vrai. Awa biso to betaka ma solo vrai. Bande ko ba contactanga, bande ko la famille de Miss Bobengaka, ba un bon tonton, ba une grande dame ba bengaka. To pesa ba conseil a biso to juger ba tuté. Awa biso to apprendre tous les jours. Voilà. La famille ndeko moko benginga na mboka France. Lisolo oyo ezoleka na France. La famille boya to sunga notre frère to sunga pe moi sinaeza na Kinshasa. Lisolo eza ndengeni la famille lisolo oyo eza pasi, lisolo oyo eza très compliqué, lisolo oyo na oyeba te na sa senti na ngondeni. Parce que bandeko ba benginga bazotu na ngai na pesa bango conseil. Na pesi menabi non, lisolo oyo il faut na meme na ngona la famille de Miss babi Miss. Mema lisolo oyo bandeko ba yebisa biso soki biso batoto memeli yo lisolo oyo to sala na ngondenge nini parce que mobali azokita Kinshasa kalate. Lisolo la famille. Eza na tonton moko boye aza de konabiso congolais na bombi commune na bango na Kinshasa wana. Soki pe na bombi commune na bango na pesa ka kombo commune na bango to chaka commune mo boye commune na Lemba. Tonton wana ndeko o apesinga lisolo. Ba sœur oyo badlandanga na Miss de Miss awa. Bango pe baza bana Lemba. Bango ne mbabengi ngame bango bavanda na France. Babenga balbi Miss de Miss di solo ya tonton na biso autopesio eza ndenge nini aza yaya ya quartier ya na biso to ebie bien ye pa ebi biso bien baza ba jara ba yaya oyo ba mona biso ne to koli mais di solo oyo yaya ndenga zo memelango ao memango mabe to li to protéger moi si na ye po aza pe sœur na biso oyo ya commune moko ya Lemba di solo ngo eza ndenge nini tonton na biso un bon tonton na Kinshasa azalaki na moi si na ye. Boyebi na quartier nde tozana na ba quartier eza na un tonton moko boye vieux Richard azana mwasi na ye ya Elisa bazalaka ki chéri ti nzamba yo sala ke baboti bana mibale tonton Richard a se permettre pour akene ko se présenter pa ba ya Elisa et puis bavana na ya Elisa kaka na commune na bango ya Lemba wana bazwa moi esika na bango bavanda ka tonton Richard aza garçon moko aza tonton moko o a débrouiller na ye penza bien. Aza toto moko ya faire plein na quartier ba yebiye vieux Richard. Voilà. Vieux Richard na Elisa bazalaka na bango baboti bana bango mibale. Mais vieux Richard loko azaka muta ba commerce ya ko luka aza ba un bon toto ba luka rapenza et ko sala na ba muta moko aiko kende Luanda Angola. Tango akomaki na Angola azwaki pe temps na ye a vivre en Angola. En tout cas, abane ko s'occuper na ya Elisa wana bien sœur na bango quartier abane ko s'occuper na sœur wana bien moi si na ye na bana atinda ka ba mbongo makambo ebele. Donc na Kinshasa pena don so moni pena ya Elisa au senti que azana mobile na ye à l'étranger moi diaspora na ye o a s'occuper na ye na bana. Tonton Richard na Angola kuna cascade moi na mobile titi abane ko sa pe ba business na te karape biloko na en tout cas abane pena ko pela kitoko makasi nzamba sali grâce a eko longwa Angola a eko ya France tango ya ki France aye sikoyo ko sala vie na na France pour permettre e lobby abengisa mwasi na ye. Mais triste réalité, tonton tango a commis la France, aboa akutana ki pe na bana commis na bango ya Lemba, kaka ndema kamongo ezalaka. Ba la kisi ndenge nini la ezalaka, aye ko boaka ngunda. Tango aboaki asali ba asile politique na ye, asali ba demande na ye, akoma ko zela ba réponse na ye. Tango zela a côtoyer pe ba to commis na bango ya Lemba na France. Bazalaka na bango bien. Lettre yo koko ya rejet ya ngunda ya rejet ba refuser asile politique na ye ba refuser ngunda na ye kaka ndenge ba match pe ba master pe ba kochaka loko esali boye il faut luka moi petite moko boye moi sœur moko boye o déjà za na makamu kitoko po esani epole po esala bien ya lobi mais ngana na mwasi na ngai na Kinshasa kuna naza na mère ba petit na deux petits na ngai tala kaka babite na omoni mboko ndenge ekendela ndenge to komi na makambo na yo soko sali bongo te to ebi ko koti déjà recours mais zana mwa mutu na o moko boye ndenge sala kaka un bon tonton na biso tonton Richard aluki pe moi chéri ka ndenge zalaka po azape tonton mon père bien azane pena na nzoto non makasi a super chéri
azui chéri o azui aza tantine moko boye sœur na biso moko boye aza na bana misato mais aza divorcé bavandaka bien na tonton Richard baza na ki chéri ya bien mais la minute oyo tonton Richard pa yeba kité en tout cas basali bolingo moko bien mais moi si na ya Kinshasa atikali koyeba teke mobali kuna azwa déjà moi si ayebite ayebika ke mobali ngunde bebaki mobali asalaki boye mais ayebika ke procédure ndenge zaka poto mobali nazo cascade pour atindela gaye moi quelque chose nzoka place si tonton Richard akota libala tantine wana pe soki pa miyebi soki pa miyebi te nzoka tantine wana asiani ata azakadea na malade tonton Richard Souboul akota na libala wana akoma kovanda bavanda bien na ser wana na minute oyo tonton Richard achande ko wana mobali zemi moi si zemi tango achaki tantine wana zemi nde place aye koyeba ke tantine wana azade na malade ndenge kaka ezalaka mwasi na mobali mwasi okoke kotika mwasi na makambo ya bakilo na hôpital makambo ebele et puis na sango ya bato kaka ke oh Richard ndenge nini oh mais Richard ndenge nini akomi suna oh ndenge tonton Richard ameka pe kotuna mwasi menga banzoto ngo ba ndenge moko boye ba ndenge bobo ya nini ndendo mwasi wana zo singa pe na yebaki te nzoka naza na malade amona kiango ezalaki mabeza ki touche. Et puis na minute oyo nde tozabo tonton Richard akoma na problème ya moi dépression asala dépression mutu ekoma koninga na jar tonton Richard akoma vraiment kolinga mwasi nyonso ya komona akoma kolinga na France wana tonton Richard azolinga mwasi nyonso oyo ya komona motema ne osepela azolinga azokipe même te mukolo moko bo ekutu fiyo apesinga lisola bi miss de miss mukomsuku nga nazotambola kaka na ba shopping na bango ndenge ezalaka kaka nazotambola tonton Richard ayebaki te mpo nga nayebi ya Richard tonton Richard ayebi ta azolanda nga azolinga nga ntango alingi nga napekisi ye nga bia Richard nga na tokolinga na te nga nayebi mwasi na ona Kinshasa bebe oh petite sœur abi mais oui ndeni yokomi kolinga nga ya Richard akomi na makambo kolinga basi et na minute oyo ya Richard aza malade miss de miss ya Richard aza na kati ya ba démarche aza na posa azonga Congo alingi asenga ke azonga na boye moko bazongisa ye azonga Congo mais na Kinshasa kuna mwasi na aza mpo maladie te mwasi na aza mama bana siko ya Richard soka zongi Kinshasa miss akokende kopesa mwasi na maladie te miss de miss pesa nga conseil yo tolandaka yo tolinga ba conseil na yo ba triste réalité na yo tolinga kama solo wana ba conseil ne zaka kitoko toza na posa oyebisa biso to tuna na la famille de miss ba yebisa biso ba na quartier ya Lemba to benga yaya Elisa à partir ya Kinshasa po to yebi bango baza ba sœur na biso azape vie na biso vie Richard est-ce que to benga mwasi na to yebisa yeke mobali aza déjà na malade po le vie Richard tonton Richard okita Kinshasa ayeba ndenge ni akoko vivre na mobali na ye la famille solo yango wana ezosala passe tonton Richard na Kinshasa kuna aza kolinga basi tonton Richard azolinga basi na France azu problème na dépression stress et matillé na minute oyo azozonga asali demande azosenga ke bazongisa ye lokola leta ebike azala maladie bazoboya insister bazoboya na yebite bata France boyebi ndenge makambo ngo eleka bazoboya po il faut atikala kaka awa mais siko soka sali yango na makasi soka ndimi yango na makasi azongi akobebisa yaya te na Kinshasa est-ce que to benga mwasi na ye la famille nga lobi makambo eza grave nga na koko tango ka boyete na kobeta liso na la famille de miss bango ba koma na commentaire et puis bino le bokomona boye bandeni boko sala la famille ba papa na biso ba ndeko bo na France ba ndeko baza na Belgique est-ce que bombali so ba boaki mukanda mo aboaki ngunda est-ce que so ba refusé il faut ka kozwa mwasi ba procédure ezalaka ndenge ni bandeko na biso ba avocat bandeko na biso ba yebi ba baza na ba association o boye makambo ndenge ezalaka bo sunga ka bandeko na ba makambo ba jama makambo o bo mekaka koyebisa ka biso tolobaka awa to ya koyebisa batu ndenge ni makambo ngo elekaka talaka o ekomi biso na communauté siko so akuta na ba jeune fille na biso apoto so akuta na basi o bazana na maladie te omoni ke akobebisa la famille fidélité est important fidélité eza bien et kozala bien na kati ya couple oyo soki fidélité vandi ezalaka malamu tala boye mwasi bato ayebi makambo te oke opesa mwasi bato maladie to osuka la ndenge ni la famille toyeba kotambola ba papa ba mama toyeba infidélité za mabe makasi nzamba pesa bino makasi bozala très sage basi ya mabala pe ba ono bobalité bozala mayele merci je vous aime beaucoup bisous.